Voilà, beaucoup. Je suis très fâché, hein. Je suis tellement fâché, hein. Je suis tellement fâché. Alors, bah, hein. Alors, bah, mingi, bah, air moko. Alors, bah, air moko, bah, air moko. Beaucoup, t'as expliqué, bino, na kanda. Na kanda. Oh, on cause de bêtises, bino, bah, journaliste, bah, complexé, bino, bah. Tambola, je suis en direct, hein. Je suis en direct. « 221 personnes, beaucoup déjà. Parce qu'il y a des journalistes sur Internet qui sont hypocrites. Ngale ke tu nazara hypocrite, ngale ke tu nazara songi, ngale ke tu nazara complexité, ngale ke tu na respectera muto a respectera nga, so respectanga na respecter, so respectinga tinga pe na respecter oti. Ma ba coquette na ba mama veve, ngale ke tu na yeba gite, ngale ke tu nazara gite. Tant ba coquette ba pesa na ki bilo na mama veve nga nazara gite. Tant mama veve ba bengi nga po ba basi ba artiste ba ya mboka na biso. Siko na respect on ba etaki na ba mama o ya biso o ba tala o ba mbela ba sala so mama minene na kati ya mboka oyo. Tant na soki appel wana na ngai ke tu na benga coquette, na bil coquette, c'est comment? Nazui appel ah mama veve ba benga ah bon le ke tu. Oh na ibangi balika na émission o lobi ndeni. Non le ke tu t'inquiète tika bon balika na émission yamba no bango. Parce que coquette t'as pas ce qu'il faut traiter les ketchou. Coquette mutu na yo. Pour ça la bagie la bamba solo Kinshasa et ce qu'on va comment point. Ba cha répète ben intimidara. Ah itoboli. Ah so le kanayo mama. C'est pas quand comment point. Ah là, t'as senti ma dévotion, tracasser les hommes à casser. Ah là, t'as né caca. Ah là, t'as né caca. Bon, non, ça a duré. Bon, vous comprenez. Le loup m'a montré un commentaire. Les ketchou songi. Eh, les coquettes à moutouna yo fallo soit pas na e. Siko, na zaki acte ko benga coquette à na présente. Na za téléphone na benga les ketchou coquette est na moni appel à maman va vivre. Ba bina sana bango émission. Yo lo binem. En plus bino ba journaliste bo cha songi les ketchou à mon poil boya ki bino nyos na conférence wana. Bozala ki bino nyos ba journaliste o zaki wana. Tozaki Barezi, tozaki Ivipan, tozaki na mwana na Mike, na bato bele bazali na kati ya tozaki bele wana na kati ya conférence o ba monisa ki bilongi na bango te siko bino bovandi mupanzi nga binga na mo selongite poali nga misala za visibilité il faut na zala il faut na mona il faut na milakisa siko liko nango bino zo sala neti bya songi na bino ki songi na bozolo ba bani makameza o eza na sens te. Est-ce que ça vraiment na sens? Est-ce que ça vraiment na sens? Boko chilanga songi na sens ni. Boko le n'importe quoi na komo na sens ni le kecho. Na sali musana nga. So quelqu'un dans pour ça les gars na émission, aller na émission, y a pas les kecho na royamba pourquoi pas? Yo nga na trahir coquette c'est ma sœur. Bino ba journaliste songi bozo kine bo sa ba semblant na ba stati, ulo ma benga na benga coquette na sona coquette ma na yo ki amuntu na nga. Na benga coquette ça ndeni nango. Tala boy na ki boy yemo coquette ngale quelque chose ah ba yamba bongo ta lelo nga bien ah problème te pour na benga coquette pour expliquer nga classement ya makambo ngo eza ndeni parce que amuntu na nga tala ngo ba benga mama onani wana mado wana mama basa ba dudunga fro baba kamera na biso baba basa ba comédie pe carte so ali kamera ba lo parce que ngale quelque chose na boy na kanga ba mi noko po et comme problème oh bino bokomi na bino ba songi ngala za hypocrite tele kechu na za complexité le quoi bino ba journaliste ba complexité ba sentiment bon luka ba intérêt na bino ngana mutentete na koli no bien na koli na famille pasité na koli no na bujaka bilo no sona ki mukolo ya ba délire na ngana ndenge mo na bino te okoka na ka pena ngate bino ba journaliste ba n'importe quoi ba songi pour une tonga nga kuna ba comédien
Oh ben franchement on a foutu succès va pas comédien. Et comment ni nango sujet mke comédien nga c'est pas comédien ni. Ngale que tu sais pas comédien ni. On traumatisé nga mutu na non. Nga ba biloko komeli nga ba nga oyo komeli nga za mutu na ko lobate. Mais na garde ba silence mon bébé na maram nga boni boyeko. Oh je sais na ko yoke na kombo na ngai. Na ko zongisa leke tu équipe nationale. Na ko zonga leke tu parce que mutu aleki nga na internet. Songi ba journaliste internet ba songi so ne na sala politique ba théâtre ba comédien bongo ba to ba mamana basa ba musicien tu ba basa ba comédien oh elo ba benga leka tuna sali boye bozu ba image botia ba chaîne botia ba chaîne na bino elakisi de bino bolingi coquette bolingi peut-être so bolingi fa botia ba chaîne na bino ta bandoki bata misala nyama tout fina bino nyonso journaliste au internet o bazanga o bazaka ba songi ba complexé nga complexé te nga na za complexé te o ko lekela te ba mingi na fingi epe na leki se ndenge azali ndenga na lekiye wenze ba is mai regarde je suis en direct on va casser non ba doit la nanga on fait comment Dani kende e ko kabiso kende bino bosa ba hypocrite na bino ba internet nga za hypocrite te nga leke tuna za ka hypocrite te na pe muta sentiment te bo revaka boko mona ko anga bo simba ba kisi bo ko mona ko anga masa na vita makelele libanda chape clean bo reva boko mona ko anga bino nyonso surtout ba garçon bo luka bo so mituka bo luka bo so bo sa ba terrasse bo luka bo kene ba voyage bo luka ba kamunyo so ko anga nga na reva mutu na internet ote à part équipe nationale na biso boko to matita na reva na ko mona ko mutu te na internet o nga leke tuna vivara bien na sala bien na za complexé to ko bino ba complexé pour que ba vie na bino bo kino sala ba kombo bo tonga ka leke tu nga ki ba vie na bino o na ko yoka na kozonga leke tu équipe nationale na rien à voir na ba problème o ezoli ka ba internet o na comment sujet de base ba ya vie abatu na comment semence ba ya vie ya batu a lobelaka nga boni boyeko ekomi nango na poli na zaka teti na pe guerrier ba guerre bo sala ba internet so na muto sala guerre lo kwa na internet azati ba polémique bo sala ba internet muto sala polémique lo kwa na internet azati parce que ngana kota tina bali ya famille na kota tina famille so na mwina kokiote na kota na muto oyo peto pesa respect ngana kota ka boyebi bebe équipe nationale ndenga kala ça dit que soki ngana koka ote kutu yo no mono eloko te na kota e pa mutu mo oyo banga oyo ya lesa kayo ngani na kokende ko toucher ye po ya luka toucher nga po ningana boni boyeko nga moko leke tuna benga coquette alo coquette c'est comment ta ba benga ba selinga message au moniteur mama fait baza pour ça les émission na yo boye tout ça là na benga coquette azawana aza sincère so zo landa direct ayebi ke leke tuna benga ya fana ya mama veve na tuna ye so c'est ngana yamba tengena yamba pe tengena tika kwa mutu na nga bongo te gloire eta mutu benga la kisi nini amour avec yo ko bino ma journaliste ba songi ba complexé boyaki wana bino nyonso bozalaki wana bozibele mo bombi bilo ngami na bombe longi te po eza musana nga ya visibilité wa mona moni na ndenge na moni parce que na fingi mutu te na tout une question na ko ya défendre be mutu na zalaka na ye siko likamuni ba journaliste internet ba complexé ba luka ba ko mitu ko lokolanga buluka bosa ba terrasse lokolanga buluka botamwa mitu ko lokolanga buluka botamwa ba iPhone 12 lokolanga buluka bosa na ba Willy Musheni buluka bosa ba chibo buluka bosa ba tu akano onga na papa Paul Fikipo na leki bino banale lotina masina na dose esprit na nga za leke tu akala muta kokokanga azate oya ko meka na ko finga ye na seke na zala teti avant bino boza na teti na internet ba complexe ba journaliste internet ba complexe ngana za complexe te na sala star avant na kamana ba théâtre na sala leke tu se ba bele la kanga na YouTube na sala ba sans vie avant na sana ba comédien
Et comme il n'a pas jeunesse ba complexe boluka ba vie ba ye ba bino no yebani boni boeko wa maboma ba journaliste wa maboma esi boza maboma muta meka ngate wa ko meka komo na ngai yo wa ko meka komo na ko calculer na qualité muto yo banga ko muto banga pesa ka respect ngana ko attaquer so na attaquer ye sikoyo bomo sakana bo chibo materi nga trop na minu na munoko na vanila bino pendant 2 à 3 ans na garder silence nazali boma nazali boma naza kaleso na minga na yo kakate na déterre na éviter des problèmes ba complexé ngana complexé te ngana complexé na lenga makambuté bo baby ça ba réputation bo baby ça ba réputation ma ngana belé ngana Kevin Panda Leketchu le coach benge na sala succès botika ko sala te na internet na mata ba vio ba jeunesse betika ko mata te na tambola mitiko bino botika tambola na ngote na simba ba mbongo bino bo simba te na tam na za ba téléphone na shell na za na pala kitoko ba jeunesse boza na ngote o reva boko maloko anga bino tout munda ko longola te bino tout ba complexé nga muta ko combattre nga na internet za niveau te na call je suis responsable na kosa l'émission na kosa la délit na kosa la buzz na kostalama na kosa télé réalité na kotalema na kosa ni na kotalema maboma na bino ba complexé nga na complexé le quoi bino te nga za Kevin Panda Leketchu mutu sa garçon sa na internet arriva comme le quoi nga mutu sa le quoi ayi ba internet na style na nga naza bana ba Leketchu ba Lekechi ba lakachi ba bino so bima na jitaje na nga wa bana nga bino tout na sala kati bolanda biso ngo sabe émission ba kati na sala ba vérité bolanda na sabe ba télé choc bolanda na comment ba comédie bolanda bolingo bo bomanga partout bolanda kalanda kanga boni boeko nga naza Kevin na koma naza niveau ya batute ngata zozo moko li yanzi moko yo finga na minto na calculer oh yo bangaka ko muto banga aza tata na bino mama na bino ya na bino to so muto yo bangaka siko so za mama na yo to tata na yo nga za tata na ko sa take na ye po siko po bangisa na yo ozo muna yo grave c'est ça ngana da sentiment pour yo die na komba Leketchu ngam na inoza blo ba vefa on mama wana o batine blo batine na komo nga basuma blo ya nini ya doré zate ekipate on est ou bien ba mari bala taper bala taper bala taper mais ça moi disons moi moyenne moi moyen muke monte ediembe muke bien équipé na monte ça non les bon comment va yeba ke ediembe kitoko boy tu as 4000 francs boya sombelinga te changer na luka monte ya normal ya simba bo normal ndeni ya siko ya normal na rezati kanga mo muke ezaka boya est-ce que son on est avec 5 c'est 8 personne bota oza ba complexé nga nazaka nga complexité naza Kevin Panda Leketchu rêve ba garçon na bomo ba mote belé na kipasu batuté bino momo ko meka ngai nga ba meka ngai te naza mbuma mabe na leki naza impoli ko leka bino nyonso naza impoli ko leka bino nyonso ba complexé bibanga banga boya kishuka bosi belemat ebele ba chaîne ebele ya kiwana boto mona na biso te bo mona na te pourquoi ya musana bino ngana benga coquette dimanche na tongo na benga makoko lobi na osala ya samedi ba benga pona émission lobi nini Leketchu vas-y kende boni boyeko boko bani bomo ko dieme na actualité batu actualité bimi po ko fio ko maboma na bino nyama bakizengi ba complexé pour revoir mon ngati bo bino ntu bo revoir mon ngati bo rwalanga ngana niveau na bino ngati ngakuta bona viba bino kuta na bango nyama na bino nyama ba complexé
tala iPhone 12 bo riva bo so ngomkoni kele kecha si mutra bo kiba kimbala kala bo so mituka le kecha si ndawo ne bo si bo kima bo so bandawo ndako ngaya ndawo mona bino vina ngaya fina bino nga ko famille pauvreté nga na pauvreté bo vivre nga famille na ko na lemba bana lemba bayebi grand-mère nga ko lisanga bien na ko la kitoko na ko la bien tina courage na sa maram na nga boni boyeko alinga bêtise na vie na ngati na calculer ka peso ba yuma te pembe na nga wa yuma na calculer te na finga muto alekio siko ola finga nga na finga muto ya banga ngalo ka tatana eto mama na eto ya na eto sponsor na ye muto moka oya mona ke grave nga na lukie siko ba complexe na binoti nga calculer binota dossier c'est normal na journaliste na ça la vie na nga na ça vie na nga comme no problème là ça oyo c'est oyo pe nga onde diboko na yeba no mona na te yo za kita ah et qui est ça problème te oh